souffle de vie nzambe muto apesa biso eza ba diaspora te donc batala te tozana biso kuna te biso tosala biso comme ça Pululu azalaki musicien te bon na basuka apa comme un musicien na basuka comme un musicien normalement ko sala ndé théâtre pour mutango basalaka eloko par rapport ya métier mutango za ko sala neti mindondo to sala ki théâtre lokola mindondo za obina ballet yango moni ballet pe salamaki bayembela ki nzembo te diaspora donc bozala ba responsable bozala mikolo bozala bato avant boloba bo analyser na likambo avant boloba botika kofinga ezobimisa bino bana mike kofinga bino ezobimisa bino ba irresponsable. Merci beaucoup, nous sommes sur Dada International TV, restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Salut, bonjour, de partout où vous nous suivez, c'est moi votre humble servante Dada International, la réserve de la presse. Femme à plusieurs options, si vous allez rater, on te bara, bozawana et belé, binonion so bolinga biso, bozota la biso à travers Dada International TV. Donc merci pour la confiance et puis la fidélité. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Tout ça continue toujours. Na sangwa mawaya ndeko na biso ya artiste et comédien auteur qui kobungisa Chiko Pululu paix à son âme et puis n'a profité de l'occasion de présenter les sous ba condoléances nanga na famille mobimba ya Chiko Pululu et surtout famille artistique nae o bazolela Nicolas Bango akufa qui merci beaucoup na ba mélomane nyonso ya la bonne musique pour consommer bébé à 53 ans avec Fleury Fleur l'artiste ainsi que Félix Oazé quoi monstre d'amour c'est déjà sur YouTube sur Betikara bébé à 53 ans au sentir le mot ba mélodie a bien musique est très bien surtout que ba parole les ils ont vraiment quoi éduquer bateau balingara la bonne musique. Je suis avec Maman Top Kilo Yamboka. Elle a toujours été la nôtre. Antonio Soto Zarana besoin d'ailleurs toujours dans le cadre ya masolo ya Matanga et puis à propos ya Kingakati on a eu des appels et puis des messages qu'on a partout concernant les fans et puis la diaspora nyonso batala rabiso partout dans le monde entier. On le elle monument ya théâtre congolais et on a préféré qu'il l'automique un peu que solo la naïli sous pour nous communiquer un peu éclaircir ma camouflage au ezo l'Obama na ba fanatique et puis na ba diaspora au bazota la biso. Bonjour Maman Top Kilo Mboka. Bonjour Dada International TV. Bonjour na ba diaspora nyonso ba fan nyonso balinga Maman Top. Maman ni maman, en tout cas, bonne fête et bonne année. Na bino nyonso vraiment 2020 ezala année oyo. Et rozala malamu penza pour na bino. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Babi, bonjour na ba diaspora nyonso et avec beaucoup de respect ba o bazota la biso. Maman Top boni sangwa matanga ezo kendendeni parce que le déjà tous les 31 décembre. Bon, sangwa matanga tozana ba réunion neti lobby. Je crois jeudi tozana réunion. Tozana réunion, je crois dernière réunion est jeudi. Toi bandé ni toko sala parce que jusque là famille décidé que corps il faut mal les 4 samedi, voilà. Ndé tozana dernière réunion est jeudi pour tout travailler toujours en collaboration avec la famille pour azana ba parents naé, azana place na pe Bimaka et c'est quoi to koyé ba jour wana décision ko zala ndenge nini akozala exposé wapi et puis bakokunda ye wapi en tout cas bokozala ka informé. Donc réunion ba famille na ba lobi mais boyoka ni tendenge zala ba matanga msusu boyoka na rabopesa ça la proposition en famille ba meki ko proposer les juste proposition bon tant aux en réunion de toyoka na tozana bomoko to travailler ensemble en collaboration pour et permettre plutôt les rencontres na kimia. Maman Top Azalaki, la nôtre émission où il y a plusieurs options avec Dada International. La femme a plusieurs options. Mais quand déjà que solo la naie par rapport à ma tang avec éclaircissement, ils allaient qui tolmé belé malgré une mission est affectée ba te belé ba leli parce que Maman Top Nenga alila qui na nini na en pleine mission. Mais les lois il y a un autre qui tout solo année plus toye ba évolution ma tang ezo ko ndenge nini programme ezandenge nini et puis surtout mingi à propos ya makambu ya Kingakati. Maman Top problème tous en haut ils a problème la diaspora baza non na mécontentement na bino ba comédien ndenge to tika ki koriande ko na biso na morgue to kendaki na ko répondre à l'invitation ya mama ni mama Olive Lembe avec beaucoup de respect to PCM beauté et si Kazali d'abord appel wana to invitation na et ya kindenge nini. Bon, merci Dada International pour la parole et na éclaircir na ba diaspora na ba fan o bazo comprendre ma bé.
appelle à maman Olive, mes respects maman. Ba salutation maman Bonana Bisiko Ozali, maman Abane Belé, maman Marie Olive Lembe. Appelle à maman et ya avant. Oui, avant le ouais Pouloulou, tu es pas tout que Pouloulou a recouvert. Tozala on même pas na mutu. Pouloulou pas à la qui appelé. Parmi liste à bateau, il fallait pas qu'on t'aille pas qu'il kinga kati kozo biloko aba fête. Pouloulou pas à la qui du nombre. Mais les ouais aussi point de Pouloulou, dès qu'on a bisopé à son âme à ekokufa. Le coup là déjà loko maman sa bongisa qui pour na bateau, pour na ba fête. Je crois même na kingakati tozaki na famille biologique ya Pouloulou. Famille na ye à 100. Tozaki na bango na kingakati. Bazwa qui prépare na bango. Ça n'a rien à voir na liwa ya Pouloulou que dès qu'on a vu soit koufi, to négligé, to tike na morgue, to ke kobi non. Ezande ndenge bozo kanisate ba diaspora. Ezande bo kanisate toza ensemble vraiment nan de qu'on a biso toza kolela mais rien n'empêche je crois même attendre la Bible David tant aza obélisa mwana tant mwana na yakufaka David a sokola aza sokola so maité David a sokoli David a lié a loué Nzambe a adoré Nzambe a élevé Nzambe lobi mwana opesa kingo ndimi ko zoye Nzambe zwa lokumu ndenge mo mbina biso tozala kana Pouloulou Nzamba sepela zwa Pouloulou ezata lesu ya mawate ezata o to bandi ko pesa Nzambe merci pour sepela ki mokolo mo 27 na Pouloulou mokolo moko sepeli ko zwa biso Pouloulou bande ko nga secret ya liwa ezanzambi mutayibi secret liwa kaka Nzambe mokolo yo pe diaspora ko kufa yo moko po yebiti mokolo yo moko pe fan okufa oyebite atanga mama to pinde na Nzambe mokona ko kufa na yebite secret ya liwa ezaka Nzambe. Il ne fallait pas tout fêter. Il y a des gens qui ont été là na mort. To mana so la na mort to ke na 50 ans biso to kangi bisaka na so to ke la na mort po boye ba ke to za na mawa ya Pouloulou. Pouloulou za artiste à biso a kufite. Je crois que bon ndenge to za la kana ba organisation na biso na mikena biso to za la na ngo na mama Olive soutenir biso atika kana biso te to mona ki pe ya Solange première dame maman Denise ya ki pe soutenir ki ami maman Amida a soutenir ki pour que tous en a possibilité de ceux qui baso sunga biso eza par rapport tous en ngote gouvernement congolais qui par biso te ba soutenir biso ba artiste te par rapport à bamboka monsieur le tous mona ba nigérien tous apprécier à kokumisa bango pas soutenir le gouvernement na bango bolimbisa ba diaspora na ba fan ba fête yango botindeli biso ni ba fête yango pour ceux qui binote biso to vivre te ceux qui binote biso to kopé maté botindeli biso nini ba fête yango photo sepela tozana bana tozana ba parents tozana famille il faut to sepela Nzamba sali biso grâce to komi fin de l'année belé batikali biso to komi to glorifier Nzamba preuve année le mardi butu to ceux qui ne ko glorifier Nzamba lelo na ba veiller ko yebisa Nzamba merci pour na 2019 ko kabwana na 2019 ko kota 2020 botindeli biso nini bon ceux qui Nzamba ressuscité mutu moko boye azala na wana akabola na bozwi na na biso alia na na biso a soutenir na biso ki mutema mabezo uta wapi problème ba diaspora ezaki mutema made bete mama top tala kande batala rabino basepela la misala bino balobi ebongo soki ezalaki ndeti mwana na yo to leki na yo propre yo kotika epoki ndeko bina pona nini te bokokaki ko solola bino ba comédien bokuta na mama Olive ko solola na a reporter nini wana jusqu'à ce que bakokunda na lobby maman benga ebiso avant Noël c'était prévu que je bloque le 24 si je me trompe pas mais le ko la Pouloulou la kufaki le 23 le 24 on a tokende sauté maman tika ki mukoloana ezala à l'hommage ya Pouloulou yemoko azunzela akena famille ya Pouloulou ake kusunga bango na oyo motema na ye simbaki a soutenir bango ozoyoka ezana nenga mabete ata pe kutu ezaki Pouloulou te akufi combien des artistes bakufi basi ba mona Pouloulou aboyi ko bina ou bien Pouloulou alobi ke bon ngana kangi bisaka na kela na morgue te tozala na biso kaka boye tozala na biso kaka bo pour vouloir ou pas mutasaki hypocrisie boleli makasi la hypocrisie te azande ko na biso tokolela Pouloulou po to liaka na ye to melaka na ye to travaillaka na ye pas souvenir wana yango esala ke mutu abimisama ya miso
eza bongo eya nango na ndenge ya mabe te opo babinaki opo te toza na ndeko na biso na kati ya motema preuve ane tokolela ndeko na biso tokozala na ye ntina suka nayebi te banda Pululu akufi nao namoni liste ya badiaspora te ke badiaspora batindi ota mpo bango nde moto baya na mawa Pululu namoni nao liste ya bafani te ke bafani batindi ota mpo bango nde moto baya na mawa ya Pululu mais bazaka presse ya kofinga presse ya koloba non. Ce n'est pas bien. Bato pe bo fingaka bobolo bakalo baza ba mikolo baza ba responsable baza na bana baza na ba parents baza ba responsable. Ce n'est pas bien. Avo finga mutu tuna nano. Pourquoi yo vanda wana ka po finga ka bato? Kufa bolie bilora poison olive to kufa po to biloko maman olive to ndimi to kufa na biso po liwa eza permis to kufa na biso bango lokwa baza ba immortel ba kufa na bango te to mona bango ba vivre ka seko na seko to ndimi siko eloko na ngana na poser bango question Pululu na liambo maman olive te Pululu na maman olive abenga ete bana na epe na bali eloko maman olive te mais siko Pululu akufi po na nini pour mutazo boma bateza maman olive Pululu akufi pona nini po Pululu nano azo ata appel à maman olive ata une fois te biso ba oto zo ba appel à maman olive to voyager to lia to kena to vanda to zo continuer ka ko lia to zo kufa te pourquoi to zo bela te pourquoi to tika biloba loba to tika biloba loba pardon bible bi kabola bozwina na bo bazangi soki mama yo ki ne loba nzambe andima lia kana e bozwine na biso ba oto za na ngote botika ki mutema mabe botika ki mutema mabe boloba batiki la bino mboka na bino batika pouvoir batiki tina privé bozolanda bango kaka nga pona nga boza complexé na ye nga pona nga. Vraiment, c'est Maman Top qui parle, rien à dire, rien à ajouter et surtout rien à commenter. Merci beaucoup à Air Love derrière la caméra pour les images. Merci à Dieu Moundir, bah meilleure vie à ma grande famille, la famille Kandakanda, on est là la vraie, hein. Moi à Dubaï à Solo, Anthony Kanyaka, Thérèse Kilé, c'est la femme la plus belle du monde. Donc meilleure vie aussi à ma maman Jérémy Top qui l'a beaucoup malgré tout ça, parce que t'as qu'à meilleure vie. Maman Top toujours continuer, diaspora, bozo ça leur organisation. Il y a matanga deux ezobima tandis que na diaspora ezosilika bota la bino lisusuté théâtre na bino pe balingi yango lisusuté apparemment mama kamusala manga na sisabidimbu ndenge baboyaka bato ba joaka na sisabidimbu à un moment donné bakota na ba film lolo lisusu problème wana ekoti pona matanga Pululu tikanga pe na pesa mbote na Ornella la vraie mwana oya akomisika ba parents babota ekutu bakoma te à matière avion nene à moni Dubaï à moni Turquie donc nzamba pambola to yebi que 2020 ezayaye ba salutation Ornella la vraie organisation to mona ngoka na misuti to mona organisation na misuti soutenir théâtre bon mais ate via mutu ya maboko nzambe to na maboko ba diaspora te neto opema bwe souffle de vie nzambe mutu opesa biso eza ba diaspora te donc batala te to zana biso kuna te biso to sala biso ka musala on se pela rotala tali na lobi yango to loba nanu makambo ya Pululu oyo lelo ba lobaka na ba comédien azala rejeter na ba producteur ti ba producteur bo rejeter ka Pululu ti oh il paraît-il ceux qui paient à mankaka ceux qui producteur nini ngape na yeba nga eloko ba welela te na producteur ngo po na loba o nga na yebi na loba ya ko fonder te balobaka o Pululu ceux qui paient à mankaka producteur nini ngwali so pe ba producteur bazaka na association na bango esala ke bango nyonso ba ina Pululu seul producteur na lobaka pe na betela ka etolo major bisaditi les mutaza au jouer c'est Pululu ka ba diaspora wana to kotala ete to ko sala boyete to ko zonga boyete Pululu comme nécessaire pour akufi bo rejeter ka ete bo boya ka ebolo bia za impoli ka bino na lelo bo baluki bon ça moi voilà Maman Top bi ba diaspora baza soma to pesi bino mbote ingeta isika bozali Maman Top batu bazo ninga ba yeba vrai cause ya liwa ya Pululu eza nini batu mususu balobi par rapport ya makambu ya ye na vie de loin même mon président mon doro totokanya lobi eza ba souci c'est pas facile muto bwanda ofanda na ye bozolia na ye et puis yo ko sala que ba yo lobaki ye mtachela ka vie de loin poison et puis na ndinga komaka rejeter na ba comédien
croyant que malgré ba producteur baboya ki bande connaît ba comédien bozoé bango pe ba kota ki na idéologie wana bango nyoso baboya ka lelo akufi modéral lo beza souci mais président Saïssa a de mentir à lobi eza souci té shoga pa beza souci té yo suko pona yo c'était long ba analyse tant que artiste pe maman tant que celle ba analyse na nyonso okolo bani bon ngelo na okolo baboya bon liwa polulu nzambe kam tayibi secret na moyenga nakota na buzindo ezate po secret ya liwa ezaka na maboko ya nzambe koloba ke yo atiela vie de le poison nga nazalaka contre so bato bazolo bake atiela ki vie de le poison bazolo bango par rapport ya émission vie de le asala nga la landi émission wana na landa ba dire ya vie de loin ndenge aloba ezala ki azolo baki polulu mutachela e poison malgré tanga ki kombote mais ko yoka ye donc pona ye polulu mutachela ki e poison mais émission na nga polulu aboya ki yango oui ce n'est pas bien babilo konyo sona pe ko zala ngo peza moko pe ya ba souci o mutakoma otambola na ozana nous rejeter na ba film musalo yo salaka ozana bureau te place ki na kokot selon bongo oboko la moi sino to pe na bana na ona famille na okana musala wana oza rejeté na ba producteur au komi na oka par par ti etinda pour la sala musique et simbala ngote zaika razo lukanzela nini aoki ko bimila nzela nini ko sati ba voyage ba point noir to kutani na bangola to sali bodo ezaro lukaka banzela oyo azo luka moyen abima nga penza na pesi modéro raison eza moko ya ba cause puisque to lobin tsokotali condition na ya mwasi ya polulu tanga zolela mobali na ye otali santé ya bana polulu tango ndenge baza papa atiki bango il faut yoka mawa soza na motema ya mutu il faut yoka mawa il faut comprendre que ndeko na biso abana ko souffrir toza batu soko zomona na vie rien ne marche to raisonnaka to kanisaka siko na sima ya kokanisa na ya ko raisonner wana ebimisaka makambe belé wala musoso mutu alalaki na makanisi ebele ayo kosala crise na buto akufi par rapport pour la bandi susu ka zongi ka moi kalatin tango je osala ke ba producteur ba film pour na ba producteur si les commis biso na biso ba collègue ne biso ba collègue to bendi eliso c'est ça biso ba collègue les TV donc ba jeune producteur to zongi si sou polulu ndeto mona ki siko on dirait moi ne oh tala polulu za marque polulu comme ko benga yo dada et to sala émission te gagil jour nini pour comprendre polulu mutaho benga bongo polulu mutaho benga bon donc azana makambe be na mutema lokwa mutema muteza sanduku e mona na kate ata ezoloba kaka mutazo yeba makambo ba katika ye moko mokolo nzoto mwa epeto yeba ezata tukanga naza pour modéro koloba ete polulu soka kufi eza moko ya ba souci pe eza na kati ya liwana ye mais koloba ete vide le alobaki ke comme ça les 20 te wana nde comme 2020 te wana nde ngana oboya ngo po vide le ye mom kolo kufa ayebi date na ete ayebi pe ane na ete ayebi jour te ayebi pe mokolo te donc liwa eza secret ensemble pona koloba ke vide le wana nde côté wana naza contre pona ngana monika keza moko ya ba souci azala ki rejeté azala ki abandonné tout et tout donc la responsabilité paye moi si bana donc tout ça bah tout c'est ça. Ok, maman, toi parmi l'organisation Zoli Kanamatanga, tout le monde est artiste et comédien, bazala qui na studio, ba rendre hommage à Oyembela, dès qu'on a biso Chico Pouloulou et puis le lot, je crois bien, dès dans ce là président mayonnaise que le lot bazan a tournage il y a Pouloulou pour nous rendre hommage. Je ne sais pas idée wana bo mona onde, pour na moni batu mususu ba mona ngo contre. Mutazala qui comédien, boké ko télé studio pour na Oyembela. Mba moko bo saleli film mais tandis que tant wazala qui na bo mo inde président en saluba l'équipe Mobaya et moi nous vivons Batouba et Maki Yepinzate. Idée wana momona n'importe mon équipe Mindondo, Bayembela qui basalela qui est film. Mundori même. Kolobate que Batouba Linga qui était Batouba Linga pour nous. Ba producteur Moutoba Rejeta qui non wana ndeko na biso linga ki malgré ba Rejeta qui tokena Angola tozaki ensemble na Point Nord tozaki ensemble na Kabinda tozaki ensemble na ba Matadi tozaki ensemble. Donc ba producteur to ba rejeter tina suka ba benga ete seul producteur major bisadi nzamba pambola o papa na motema oyo zala kanango
Voilà, pour major akangane batute. Ezala ko to batu mususu équipe mususu ba diaspora, ba bibi longi na bango balingi soko mona na ba film meteneti bansakala, ba ebakata po ba yembaka soki si sabidimbu, ba kalunga ba major azozwa bango. Major aza papa. Papa penza wa benga papa. Ozoyoka. Voilà. Ngape naza contre. Pululu azalaki musicien te bon. Na basuka pa comme un musicien. Na basuka comme un musicien. Normalement ko sala ndé théâtre. Pour mutango basala ka eloko par rapport ya métier mutango za ko sala. Neti mindondo to sala ki théâtre. Lokola mindondo za obi na ballet. Yango moni ballet pe salamaki. Bayembela ki nzembo te. To sali ballet. Et puis, balé on est équipe na est groupe na yi. Basali balé, biso pe bata théâtre to assister to sali pe théâtre. Ndoueri basali imagine Mondoueri basali le mange basali nzembo sans souci na mona basali nzembo. Normalement peut-être to sala auto yi bakati. Peut-être tozo yi baté to ça on a ignorance et on a yebsa bande kunanga malam to sala keloko moto azo sala. Net musicien so musicien moko kufi basali musique eza normal. Ya sala ki musicien mais biso il faut sala ka moto comédie par rapport pour azan monima ya wana neti lelo nani bausa elaye ba mayonnaise bausa ele lelo filmer ba bengisa inga menazo kende tournage à Darling na boina na baby samsala muninga déjà nazo kimbongo e osala malamu te falando basala ka musala soki pe lobby po babi muto so ça ne fisque deux tableaux soki lobby pe ko continuer par la grâce de Dieu to kozala wana to kozala pona ndeko so pour la zale ki alinga nga mingi na linga ke makasi azala ki leki vraiment non azale ki openza na linga ki mingi donc paix à son âme vraiment. Merci beaucoup. Meilleur V à la grande famille Kandakanda. Meilleur V à Prince Ilia Kandakanda et Alain Malik en direct de Paris. Meilleur V à Fatou Kandakanda et Yves Mwamba. Monique Kandakanda qui a tous mes enfants basés na Belgique ni à Tamboué, Céleste, Ziada, Kandakanda dans Banagnon. Je vous aime tellement beaucoup. Meilleur V à Eli Loukou, Anthony Kanyaka, Exaucé Wato, Jackie Wato, la maman de Merkel. Donc meilleur V à Myriam Jangesaka, Ochangesaka, Dadi Demon direct de l'Afrique du Sud, équipe Mobimba Dada International à partir de l'Afrique du Sud. Donc Emmanuel, les cadets de la famille, Dede Langesaka, Chako Kandakanda, donc ma meilleure vie na binonion. Donc comme déjà na souka émission na biso, Mama Top Nini Okoloba na ba diaspora, basape parmi bato batala rabino, ceux qui peut-être les lobos boza koni monde entier, et zape grâce à bango, donc d'autre part Piforoyo Kakape, bozape. Non, et ça. Zambalola. Zamba malam. Par rapport à Msala Bosala, la diaspora, donc, Bozala responsable, Bozala Mikolo. Bozala bato avant boloba bo analyser na likambo avant boloba botika kofinga ezobimisa bino bana mike kofinga bino ezobimisa bino ba irresponsable kofinga ezobimisa bino ba vaut rien malamu bozala ba responsable bo analyser ka bo vandaka bo vandi na bo raisonner avant to loba likambo yo to sa na analyse nango avant to bimisa likambo bato bayuka kofinga e na solution te au moniteur au finga mwana ou comme c'est mutu makasi. Je vous maudis tous, vos koufa. Papa, yo comme maudit bisote, yon deux ans maudit. To maudire yonde, po yo zana pouvoir au maudire bisote, na enka na yote, au botanga te, au yebi finanga te, ni tinga mama top mutu na pouvoir a finanga au maudire nga ezaka nzambe. Ba parents nga kututi, bon yo inconnu mobi na yebiote, ta musona liata enka na honte. Maman, papa, Bible lobi baloba mabe po na yo ba kutona ngote. Au moins malédiction yo pesi biso sont un retour à l'expéditeur dans le nom de Jésus et en 2020. Voilà, donc ba diaspora bozala bien. Nzamba pambola bino apesa bino sagesse l'intelligence pour boye baranino bokoloba bobima ba maman bobima ba papa bobima ba responsable pour boye ezobimisa bino bana mike ezobimisa bino vraiment bien te ezo sala bien te bozo finga trop ko finga za nango solution te boli ko rande bobenga ka batu bo solo la bo sangisa ba idée boye baka idée na bino za nini batu pe baye baka bino idée na bino za nini bo sangisi to ke ko bala na te ah c'est moment là muto mutavai na konita muso bo sunga biso na idée biso to ye baka te. Peut-être que si vous avez pas comédie mon nga bozala boso bozala ki bon
passé appel en ezaka ba comédie vous avez ambassadeur na ba ministre ba autorité ba journaliste nyonso bato ba kenda ba poto ba zonga meto salaki na bango kuna ba journaliste RTNC presque na mona bango ba kabulo mwana kabulo to mona bango kuna to zaka biso ba comédie te to moni ambassadeur to moni ba ministre to zaki ebele ezali kambu fo bo bengaka makamka ba comédie te so biso bo fingi so ba mandia est-ce que ministre pas un mandia ambassadeur pas un mandia au moins que ça manque à faire bon ils ça la bo finga rabato botika biloko wana en tout cas prochainement on sait nzambe ce que prière nanga ce que ça nzambe pesa ba diaspora sagesse pour ba ibani no ba ko lubana miso abato de façon que annonce na bango to pe maloba na bango et kota kana mitema et pesa ba artiste paste et puis ils aura pas na biso pour pesa biso pe ni no to ko sala o ni to ko sala te je crois na loba na boka mutute pour ba fête yango na moni loko mutute na pesa ka batino so balinga ngambo te bisika boza 2020 et izala yabino bai. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Meilleur V à Gladys Tenda, en direct de quelque part. Patrick Kekache, boss et patron. Donc, Moutazana Mbongo, étoile polaire, depuis quelque part consommer la bonne musique de Florie Flair à bébé à 53 ans. C'est déjà sur le marché. Merci beaucoup à Air Love, à ma fille chérie Thérèse Yakile. C'est la femme la plus belle du monde. Ainsi que mon fils, c'est l'homme le plus bel du monde. Rose. Restez toujours branchés sur Dada International TV. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais dessus, jamais. Toujours ça là, toujours Moussala, toujours évoluer. Donc, bon, c'est jour Kinshasa Bazibé ba vieux de moi donc tonton de moi tonton adoré merci Nabino Nyonso pour Dada International femme à plusieurs options vous s'abonner vous allez toujours brancher on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission bisous bye.